maboko na yo, bomoi nanga na maboko na yo, bomoi nanga na maboko na yo, bomoi nanga na maboko na yo, maboko na yo, bomoi nanga na 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 yo, Tata Yahweh ya mozalisi olezo yuli bolingo, Tata Yahweh ya mozalisi koloyezo yende bolingo, bomoi nanga kade si la joie est en train de changer le temps. Tokani? C'est vrai, la mine dernière au Petit Tanga, vous êtes toujours en marche. Pour la femme de la liberté en bout. Merci. D'accord. Amen. Votre amboudi, le courage, vous avez un gros. Voilà, au moins la vie, ça fait quand même un réel plaisir. Vraiment, Nandigué, tu es en garde, mon coach, je n'y attendais même pas. Je croyais que tu étais en route en Boudi. Et c'est quoi, bon, prochainement, il faut ça l'effort. Faut placer, mon âme. Il y a l'idée là. Maboko na yo, bomoi nanga na maboko na yo, bomoi nanga na maboko na yo, bomoi nanga na maboko na yo, maboko na yo, bomoi nanga na 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 yo, Tata Yahweh ya mozalisi olezo yuli bolingo, Tata Yahweh bomoi nanga kade si la joie est en train de changer le temps. Tokani? Ebami po etika na bilingi tant pour l'accent pour mon studio pour yuka modèle yango. Amen, bande on a Christo. Nakoto vous avez l'église combien? Idée déjà à côté non. Auto comate. Non, le tendel déjà côté. On sera le tendel. Na kansa nzela le tendel au pona tout droit. Oh, nzela mi balé. Baza bien nzela au goudron exact. Oh, pona déjà bien. Libota lo bozolanda zali lo balobiko.
so landa iloba kolanda ngo pona biloko ya mokili te kolanda ngo po tozwa nyonso mokili bazoluka te parce que mingi baosambela me baza attaché na matériel mais bandimi ya liloba losambo na bino bozala attaché na matériel te matériel ekoya yango moko tu oza nango besoin kola yembi nini moto ya mokili akokanisi nini akoluka eza fort possible na ntango nango na moment opportun ya mais s'attacher nango te kobaser makanisi no mpo nango te le véritable makanisi na bino s'attacher na royaume de oto aza na kosambela alukaka un jour ntango olala amona bokonzi ya likolo nde moto amayele ye wana so lelo bato baki kosambela bibo bazwaka te bakozwa bo bakendeke te non wana baza bato ya mokili. Toutes ces choses, Jésus a dit, il a dit, vous êtes des affranchis. Nous avons dit, vous êtes des ténèbres. Mais bon, semble tout le monde va semble commis directement dans la ténèbre, commis dans zone neutre. Zone neutre ou bien à cause de Mikanda ou bien à cause de la ténèbre. Alors, on y a zone neutre bazali ba appelé soit akolanda akomna iloba mais a changé pe atiki mamnyo sonkolo azo pekisa alandi maikola azo senga nde mutu atiki totalement la viande akomi affranchi. Amen. Amen. Étant affranchi, c'est dit au longue ténèbres, au commis na zone net, au longue zone net, au commis na vie, il y a quoi la carte, le bon atata pour le royaume de Dieu. Si vous avez un c'est besoin d'accès dans le royaume de Dieu. Et on a un mot ça qui na liloba, le baleli, le kan na modèle au kola salaka. À côté de kuna moto zonga temps et kokina noté. Mais kolo asala po alingi libota na ye soki elekolo na ekokete mpa na nkolo donc ata baza 1 million balekisa yo balongola yo na temps oyo bango balingi ekokoka te mpo ozali affranchi libota ena affranchi akozala mosika te mpo na otika misuni parce que ayebi nde cause juste mokili bayebaka te ntango baolobaka Jésus a commis la prière, notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pesa bisoka kwangelo. Balba iteke pesa bisoka misuni kokilelo. Kwangelo kokilelo. Ba pona ndeba wana. Ba osinga yango, ba osambela yango, ba oloba kayango me bango ba zonga na misuni. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc quotidiennement on besoin la carana pain na yo. C'est à tel point moto la muki na tongo. Et le na base à déjeuner zarani. Base à déjeuner quoi là? Lipa. Oui. Bino même na lipa na kwanga na lipa ndenge moko. Ole angona mo farine na yo. Ole angona mo nini biloko matembele na yo. Po bandi ba ilo baso ba simbi pe matembele za kampenda beka. Basili pe ndunda somo so ba beti pe pondu mabe sekeli un jour beaucoup na système beaucoup pondu ya spécial et comment na ba fête ya kona na Congo central ba pondu izaka ba pondu moko spécial ko li yango wana posa utika ngote mais na mono ndire bunga système wana un jour boye ko la technique ya modèle ya pondu izaka so kuna na fête ya kuna soki ba kuti pondu wana te ndire bana mawa Oko chano misino oko chano bangome oko chano basosome pondu modèle moko ezaka olamba ma un jour on doit chercher des gens pour bien préparer parce que le modèle peut ya mfumbo na ngo ezaki na Congo central so ba beti mfumbo zana ilete okotika misoni mais te modèle ya mbwana pondu wana marque pondu ba fête et marque ya mfumbo ba fête et mona la soute ne peut pas se spécialiste bazali faut de la cuisine hein. Faut que ça l'école n'angwa, école ya olamba pondo, école ya olamba ufumwa. Est-ce que spécialiste bazali? Nous allons recruter des tels gens. Pour vendre la bonne bloc na bangwana.
pesa biso kaka kwanga kokele na tongo mutalamuki na tine na lipane ba mama ba beta kama pa wana ba tie avocat après avocat baba ça sonne manteka mais manteka na avocat izandenge mo mais bango avocat kokite manteka kokite après manteka avocat mwamba donc le misato wana déjeuner lourd lokuta donc maman na wende ça bête mais écolo ya komela ti boyebe zaka écolo andenge wana bête yango kuna papa bana italien so ya le fufu amalewa italien amen bota voilà déjà moto ça salle déjeuner ay ça difficile on mona mundele déjeuner cha fufu na table wana baloki ba frère mingi ba zande fufu c'est normal za kwanga mais boya mite parce que fufu ngo so beta ngona matembele ba beta bien na pondo ba beta bien za facile déjà ezoleka facilement mais bo diminuer makuite bo diminuer makuite ezala kaya bongo ozala très lourd tant ba oyo kima o ba okima te ibota mwana sa bota mi donner les aujourd'hui notre pain quotidien awuti fraîchement likolo abandela nini ma belle za misuni ma belle et après pot après bandi fufu mama pe asala ka mwere mi ko so abana se ka mwana ka fal agute nan nde bambi misunda comprendre oh et le ko changer o che fufu a ko boaka mais o che misuni e comment les cas facilement mwana abandi correction. Mais j'espère que banane va orienter bango bazala dès la naissance va franchi dès la naissance ya mon ata liwa ipa bandimi ce que li pambo la terre basali ata lo yembo na bino moko bokutani 2 3 bo beto lo yembo sigande kwa zoka ke soke satana ete ko zonga ne osangwani pe nini ya ko ba ko hakontaka na wuti kuna na kene nzela moko na ki betape boye na moni mutu moko azongi singa loboko na tate zali na iloba o ba kompa iloba te bolela pona bango o ba seka batu kaka bachola iloba bolela pona bango kuna balbe frère c'est ya katoka na église wa kuna baleka misunité na okenete misunité quoi ezali bomi ba bomaki qui par les faits pera par les faits on ne se va boma ni bambisi bavandi pamba vandi na bango kimia na mai peshera ki atandi munyama babimi babomi bango bachena nzungu. C'était pas la volonté de Dieu. Ni ba chasseur akena na zamba antile pesolesa antile pasane matiti aolesa bana ne bu babeti masasi accueillir. C'est dommage, les gens croient que c'était la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu, volonté à Satan. Nabino bozali buta oiza corrompute, bozali buta oiza propre, bozali buta oiza etika ténèbres, et c'est qui zone neutre, et c'est qui peut être côté na destination, parce que vous êtes désaffranchis. 2 ans, tu aux en vie, on a le bon en collé ça il tout le temps. On s'est dit yango ils ont présenté yo pesayo. Vous avez besoin de votre camo, voilà ce que vous devez connaître. Le bon a tâté ça, il a vu non, parce que nous avons saïbi, ayokaka, akosunga, akosala, akomimon, ça n'a pas de mot en mort. Merci, message dans la boîte là, on va aussi, bango, votre là, on colo, akosumabino. Tout ce que vous avez tata. Zamna kumoja kabisa sasa kona sema ton pen kumpeke mambo na bure na boli no mne tena bobotu ya wanzamna bomoy mun sapona tam sababu na mno kimeza kata libota mayela libolu shuko kitsakat na bapona no tikete mayela wana tam e bat la bango na mukilo ya ngabe mukilia tenebre mukilia bwale mukilia masumu ngono pe maona kamba moko na muko uya musanto esala libota bazangira nyoso yo na bosenga la bona mutem na bomo soki mokete limsa libota to batam suntana la libota mabunga te mayela likolo so pana tang evanda mbakat na bango esu na bango tambulisa bango bolingo tatamo ni mo senti kana likolo yi kana pekata bo esu ngebe e batla moko na moko kimia no likolo za kata bo mokano ya wendam na bongo yiko kisha makata babuda na komune Christ na Nazareth na ngwe mo senti libel bila kinu bo na seko amen amen boto na kombo de Christ na Nazareth amen merci le bota mbudi ça fait la joie pour na mona vino amen
au cachis joyeuse, je me vois tellement, mon esprit m'a engagé à te couler pour la mort.